La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Moto epeli bandeko, moto epeli likamboyo ezokende mabe. Bandeko langa likamboyo ezokende mabe. Naomi Barcelone akimi ba camarade na ye na poto. Boyoka, pourquoi Naomi Barcelone akimi ba camarade na ye na poto? Pourquoi akimi ba comédien na poto? Tomoni ba Mimika Bongo, tomoni ba Jérémy Chabani, tomoni ba Papa Phénomène Sobe, ba Aïchou, Aïda fille ya épice, tomoni ba Vide Loin, tomoni ba ba kutana kina ba la Duchesse, ba kutani presque na ba comédien nyoso bazaka na poto toloba. Alors, Moutolo kwa Naomi Barcelone, azakano kama azakano camarade ya Mimi, azakano camarade ya Jérémy Chabani, à Sola, bien à vie na Vide Loin, 3 na phénomène sobe ku kolobate, na Aïda pe kolobate. Alors, Jérémy Chabani a déclaré, alobi yango penza na émission na otila binyo mwa parti wana boyoka yango, a regretté ndenge Naomi Barcelone akimi bango na poto. Donc veut dire Naomi Barcelone a kangeli bango téléphone. Poto eza na ba réalité bele. Bande wana poto oyo eza na ba réalité ebele ubuko ko imaginer te. Poto ezana makambu ebele. Alors bonjour, bonsoir bandeko nanga, mbote bandeko bolanda Xile Botelwa TV, mbote na bino isika nyonso bozali, en tout cas bato nyonso bolanda biso, bato nyonso vraiment bozora temps kolanda Xile Botelwa TV, ba obo sabonaka, ba obo commentaka, ba oyo vraiment bo partageaka ba émission to pe ba analyse na biso, mbote na bino isika bozali, wana boyebi déjà bonjour, bonsoir et dépendaka kaka na ero kolanda biso. Dona ero kolanda biso yondo koyeba okozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Ndeko nanga ndeko mama ndeko papa oyo okoti na émission na biso, soki eza mbalano ya liboso okoti na émission na biso en tout cas. Donc abonnez-vous. Ce qui vraiment est mbala liboso o okoti na émission na biso, ce qui est mbalano ya liboso oyo omoni émission oyo mbalano ya liboso oyo okoti na Xile Botelwa TV, alors ndeko nanga abonnez-vous. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nzambalula opambola yo. Xile Botelwa TV alobara toujours, partagez biso na Messenger, partagez na WhatsApp, partagez na Facebook, partagez partout tindela bandeko lien bayeba eloko nini oyo ezoleka awa chez Xile Botelwa TV. Tolobela likambu oyo vraiment na ndenge Naomi Barcelone azalaka na baninga bakei na poto, muto kwa Mimi na akoma poto te, Aïchou na akoma poto te, ba Jérémy Chabani nyonso ezaki première fois na bango banyata poto bakende tomoni bango batamboli bake Paris, bakenda ki Bruxelles, bakenda ki Belgique, do batamboli vraiment bakenda ki Suisse, batamboli vraiment partout pona kosala o ezalaki bongo be spectacle na bango, pona osala ba spectacle na bango, pona osala théâtre, pona osala mwa ba gag ba aventure na bango oyo bazwaki ba contrat et pas ya papa na biso sous les kauka apesa ki ba visa bazwaki ba contrat vraiment ya osala makambu na bango. Alors tomona ki bango batamboli partout. Pourquoi bakutani na Naomi Barcelone te? Bandeko makambo eza minene. Makambu eza minene. D'autant ba makambu eza. Bilimo boyebi na monde ba comédien bazanga makambu te, makambu eza la toujours.
Donc ba comédien bazanga kama kambute so bomo toye liboso na bino toye poto lobela likambo oyo selo bato bakomi kotonga déjà Barcelone qui azana ndako malonga te ana place malonga te avandaka na foyer bablo bamambe bimika ebele o batongi Barcelone aboko yamba bandeko na ye aboko bengisa même bandeko na ye na ndako po azana place ya malonga te akotia bandeko na ye. Tomona Diane Kamwanga vraiment tomona kayazaka toujours entouré na bandeko na ye mo bope mona Berman Kasongo bakendaka kuna tomona kaya mope sourire akendaka kuna tomona pa bengisa penza batuti na ndako na ye tomona pe ba Mike la Duchesse basala yango ba ici pesanga ba otoke ba poto no moni basonya ba bengisa ki pe ici na ndako. Tomona bandeko nyonso bakendaka poto bakutana na bandeko babengaka bato basinquiété pe nango tomoni pe Jérémy Chabani ye moko aye na internet aye kolobela ngo alors pourquoi Naomi Barcelone abengisaki bandeko na ete bandeko nanga kande na ocho yebisa bino ba réalité eze belé ba réalité mususu bato bakutana na ona ba vie moya ba betela bino ba masolo musu ezate soki no bima to kenda mboka libanda te oyeba ba réalité mususu o bato bakutana na ngote. Alors Naomi Barcelone premièrement bato bauta no déjà kolobela ye awa bato bauta ko tonga ye na internet kenda ke zonga ki ba mambo bima ke belé awa na internet ke Naomi Barcelone a vivre malonga te ana vivre malonga te mobali na ye aza même na mutuka te ba makambe bimeke belé bimena na monde na makuna ba comédien bino boyebi ba comédien bazaka bata makambo bino boyebi ba comédien kuna makambe bimara toujours ba makambe bimaki belé bon toyebite est-ce que Naomi Barcelone a évité bango pour na ba problème e bimara entre bango na bango to asali yango penza ke non ayebaki na ye ke non aboya ki ne ko bengisa bango to a éviter bango ka bande on a tsela bino no Jérémy Chabani to ka moi extrême qui wana o Jérémy Chabani alobaki likambo yango après ngana bino trozo nga sima kande na lobaka na système moka bien vraiment ndekonanga o koti na Irsil Botelo TV abonnez-vous commentez likez partagez et au sala bien donc to partagez partout et mes vidéos et au sala bien ma Castolanda. Naomi Barcelone malgré depuis toye poto totsel ko monoté so pour éviter biso et toye bité donc totsel ko monoté wana pe ça fait la question émission il a retobika bongo parce que wana ya mama ngana camarade na bo bengete Barcelone na camarade ba Barcelone ba sujet nangana ya wana na TikTok tout le monde ya bi mimité ya bi Jérémy Barcelone a pesanga coup de pouce bandona wana toyoki Jérémy en tout cas bablo musubiso moto linto sala ngo grave bablo musubiso moto linto ya na internet to lobela yango na ndenge moko ya mabe. Alors ba comédien ba s'inquiéter na bango kaka Jérémy Chabani lobi na omna to monaki pe mimika bongo pa lobela ki yango Aishu Aida pe alobela ki yango mais ba lobeli yango na ndenga mabete ba lobeli yango na ndenga mabete peut-être ba chroniqueur nde to mutu oyo amemi likambo na réseaux sociaux nde amemeli yango na ndenga mabe mais kotala pena ndenge likambo yango epesameli en tout cas balobeli yango na ndenge ya mabete lelo bat balingi ba condamner Jérémy Chabani bat balingi ba ya koloba Jérémy Chabani pourquoi e olobi boye poani ne yo sali boye poani en tout cas Jérémy Chabani alobi eloko moko ya mabete a déclaré kaka ke ba moni muninga na bango te kaka ndenge zalaka na ndenge bazalaka na ndenge vraiment bazalaka nde baye wana il fallait bamona muninga na bango me bamoni muninga na bango te bamoni ete bakutani te bazaki azaki mutu moko abengisi bango pe na ndaku ka ndenge ezalaka don Naomi Barcelone azaki mutu moko abengisa ba comédien na ndaku ayambi bango na ndaku nde tomoni ba vidéo musu circuler bayambi bango na ndaku ba vidéo musu circuler bayambi bango na ndaku mais Naomi Barcelone abengi bango te ayambi bango na ndaku te ti bazongi voire même na bana blo na bango bautaki ko beta wana ba show na bango ba betaki wana Naomi Barcelone atako mona na ya pamba amonani te atako mona na ke o a visiter ta bandeko na ye ake ko soutenir bandeko na ye ya théâtre amonani te. Alors d'autre part bato ba oloba pe baza pe na raison. D'autre part bato ba oloba pe to ko pesa bango raison pona ndenga total rande bazalelaka Naomi Barcelone ko kozanga te
na ndenge bazalelaka Naomi Barcelone akoke kozanga te aure kozanga te atako ya koyamba atake o bango bakende sika ya zate atako bengisa bango ya pamba atako bengisa bango ya pamba ke abenga bango na ndaku abenga bango atikala atako benga bango te donc Naomi Barcelone atikali ko benga ba comédien te akutani na Mimi te akutani na Mimi te akutani pe na Aida te akutani atana mutu moko te akutani atana mutu moko te eza vraiment kitoko te eza kitoko te bato bele ba interpréter ngo na ndenge ya mabepo baza quand même ba camarades o bazaka bien tant bandeko balongwe na pays na bango baeti na poto bandeko balongwe na pays na bango baeti na poto il fallait akutana bandeko na bango elingaki eza. Donc quand na ucholoba il fallait kutana bandeko na ye elingaki ezala bien elingako sala bien allez elingako pesa pour mo lo mobwe na réseau social lelo batu ba oya bo finga lelo batu ba oya ba oloba batu bana ba oloba baza peut-être na raison bato ba oloba lelo peut-être ba na raison bandeko nanga to ya kaka kolobela pe ba chroniqueur te to ya kaka pe komi finga te to ya kaka koloba pe mabete baza quand même na raison ko tala ke ndeko ake na poto bato lelo ba déclarer ba oloba que c'est que Barcelone na vie bien te aboyi bandeko na ba mone sika vandaka aboyi bandeko na ba peut-être ba cause na raison. To pesi bango raison à 100% mais peut-être bakoza na raison po biso moko to mona bandeko nanga bandeko bake penza poto ti bakei e bandeli ti suka to tikali ko mona bakuta na Barcelone te mais Barcelone aza muto aza tokolo bateka azaki distance aza muto aza pena proche ya Mimika Bongo aza vraiment proche ya Mimika Bongo donc aza proche penza ya Mimika Bongo Barcelone azaki elo nyonso o Barcelone bando sa to no mona nde bando sa na Mimika Bongo o mona Barcelone ye wana ke kuta na Mimika Bongo to yebi intimité ya Barcelone na Mimika Bongo mais lelo soki Mimika Bongo Barcelone abeti ba Mimika Bongo 12 na poto atako benga bango te ata o ba kuta na rien ata o ba sala nini photo boto mona rien eza kitoko te to loba bolingo baloba bien sûr baloba ngo ba comédien so bakomi na poto bakoma na ba idée mususu ba comédien so bakomi na poto bakoma na makanisi mususu ba comédien so bakomi na poto babwa kisaka bandeko na bango ba comédien mais quand même ba oba yambaki bango bazalaki tomoni ba spectacle na bango pe leki kitoko bakutani pena bato esengele bakutana ka Barcelone nda kutana bango te alors nyonso Barcelone nde ayebi pourquoi aboyi kokutana na bandeko na ye Barcelone nde ayebi pourquoi aboyi kokutana na bandeko na mso azo passer ba moment moko difficile musu azo passer ba moment moko difficile mutu pa yebite musu mobali na pas boy na to chomona mamba princesse eleka na internet to moni comment Barcelone amema kingambu na mamba princesse na mobali na ye wana eleka ki na internet ezaki peno pesi mbwa boy ezaki makele na makelele o alobi boy o azongisi boy o amemi boy to utaki komona ngo ndenge elekaki bon soki sku mobala Barcelone pa boy na Barcelone pe azana choite. Mais Jérémy Chabani ndenga lobeli yango na internet elakisi ke ayoki pasi alobi yango na internet na esengo te alobi yango na pasi na motema po ataki motema peut-être bakutana na camarades na ye peut-être bakutana na ndeko na ye alobi yango na pasi na motema mais eza nango makambu ezalaka nango et non makambo ezalaka nango koto toyoki Mimi alobi ke Barcelone akangela bango téléphone basololaki c'était prévu bakutana mais le jour esenga bakutana kangela bango téléphone ba mambebimi belé bon yenka Naomi Barcelone akoyeba eloko nini oyo eleki na kati bato balobaki mobala Naomi Barcelone kutu musala malonge ezalaka te wana eta la couple na bango bango moko nde bayebi Liba les ara facile te Barcelone akende poto na zaki na mwana moko lelo akomi na bana mibale Barcelone osala te na poto depuis akenda ki poto osala te Barcelone asala te mobala sala nyonso
mobali nakendaka musala nde asalaka nyonso. Et puis Barcelone ndazana avant d'aka na ndaku na mwana. Avant na ndaku na mwana koto o azotanga koto pe odo bazawana bazana mambebela osala e komeli bango na poto ngana yo toyebite tokoyi ko juger mais Barcelone obeti faux pourquoi okangela ki bandeko na yo téléphone mais o muso eza biso tokoyi ko juger na biso toyebite po anyo okangela bango téléphone mais na vie il faut osaka simple soki likambo eza benga bandeko na oloba na bango ke te bo monde na zabwe ba condition pene zabwe to monaki bakende ti na ba restaurant bake kutana baba na Jennifer bakendaki na restaurant tomonaki alors eza vraiment kitoko mingite nde baye wana toyebite ndeti Jérémie Chabani occasion pene pesa mele 2 fois akendaki aye bato balobaki pourquoi Jérémie Chabani ake na Bruxelles te basali na Bruxelles kuna Jérémie Chabani azalaki te alobi bien que azalaki na contrat à Bruxelles te alors akendaki contrat moko na Brazzaville azalaki nango tanga sisi Brazzaville aye ko rejoindre bango directement na poto ayaki ko rejoindre bon pour que baki kosisa contrat na bango ya Suisse bazaki nango alors Naomi Barcelone obeti mabe ming na ndeko na yo vraiment mimika bongo bozaki batumo bosa ba video nde to mona bosala na Luna Barcelone a salaki ba vidéo na Luna. Tant Luna kendaka poto première fois. Barcelone a salé ba vidéo na Luna. Alors ba comédien pe bazanga ba mambe bele bandeko nanga. Musubo ye batenjo ke si ba beba na hina bango. Musubo ye bato problème. Musubo pe mama Barcelone pa pekisa ke pe Barcelone ming ezalaka mama. Ming ezalaka mama. Musubo mama bon pa pekisa ke Barcelone na boyi nanga ba comédien ba ye poto na lingi nanga te voilà ceci cela boyebite. Alors nyonso etala kaka bango moko. Merci beaucoup na Jérémie Chabani ndengo bimisi na pas que kotonga na pas que koloba no pembeni ma chérie ma chérie na pas que koloba no pembeni na pas que kotonga na pas obeta mabaku ya koloba loba oyeno nango na internet obimisi na wango na internet. Merci beaucoup mais Barcelone prochainement meka obongisi sika wana mais quand bon ça vraiment et aux ala malamu mingi bande onango bolanda Ursil Botelo TV na pesibino merci ba obolinga biso na ba obolinga biso te ba obo commenter la biso malamu na ba obo finga biso na pesibino merci nzamba lola a pambola bino ndeko kutana émission na biso en tout cas ngana umela kana ngana be émission na ngate na zwara bino tante na loba toujours na zara wana pona ba 1h du tante toza ko instaurer système moko ya live chaque samedi to bandoko taba live alors tant oza pena sujet na yo contacter biso komela biso sujet na yo oza na problème moko boye komela biso to développer on a live alors peut-être ba samedi nde to bandozwa bino temps chaque samedi 19h to démarrer live na biso nde to bandozwa bino peut-être ba temps ba masolo milai mais na ba analyse na biso to zara toujours milai te to yaka toujours ko lobela likambu kaka ndenge esengeli et puis si pena pasi ba comédien belé ba déclarer pourquoi Naomi Barcelone akangeli baninga téléphone na poto alors bato balobi mswaza na vie bien te batebele basekie yango bomonto yaki ka to ya kolobela ngo vie ya poto bato bazana kisasa bayeba te peut-être batakisa bayeba ka tindela ngai tindela nga boy tindela nga moi $50 mais bayebite $50 ana pose ngo salaki combien de shifts bayebite $50 ana pose wango onyoka makindenge na ba malili ya poto onyoka makindenge ni bon peut-être Barcelone vie o azana ngo siko aboyi na bato bayeba vie na aboyi na bato batanda kuneka aboyi na bato ba mona bon ezo dépendre na ye moko mais eza vraiment kitoko mingi te yango moni Ursil Botelo TV ayaki pe kolobela likambo ngo kaka ndenge ezalaka mais bo tenir hier vraiment rigueur te bo tenir Naomi Barcelone rigueur te po vie ya poto eza nango facilité yana batu musu na poto balala na ba salon yana batu musu na poto bafutela ba chambre yana batu musu na poto bana ba contrat kuta banda kute donc vie eza vraiment difficile makasi na poto bo tenir ye vraiment rigueur te
botini rigueur te po vie eza facilité. Merci beaucoup na bino nyonso ndeko okuta na émission na biso en tout cas yo ozu opportunité okota na émission na biso vraiment abonnez-vous, commentez, likez, meka ko partager na baninga mususu et oza malamu mingi donc partager na baninga bayeba eloko nini o tolobeli awa baninga bayeba likambo yango elobi nini et ozala pe malamu mingi wana ngana bino tokutane la prochaine occasion ce qui est soazongi te donc émission mususu tokotia nde na bino. Pour le moment, tu es qui kolubela likambo ya Naomi Barcelone po epesi vraiment Sony na monde na banga ba comédien et sali Sony ba tebele ba tongi yango tu es qui ka kolubela ngo vie eza nango facilité. Donc peut-être pas na ba raison na ye o ya boy peut-être na ba raison personnelle o ye aboyi na ye kokutana na bandeko na ye mso lingi na ite ba mona bana na ye mso aboya kine pe ko ya kokutana na bango po to ki ba mambebele bele o banda kutakenda poto ala tara bien te o en tout cas tokoye la bino ba makambo wana nyonso sima. Pour le moment to yaki pona lisolo oyo papa na biso Jérémy Chabani ayaki kobimisela biso na internet yango to yaki kolobela. Merci na bino nyonso Madeleine Akeita, bisous esika uzali grâce en poi, bisous maman Yvonne, bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.